Le gouvernement est combimaté pourtant les 15 mars et les session parlementaire Singela qui est fan de sa gouvernement et Union nationale ici et bandi parmi Makambo ils allaient bloquer question ya poids politique de Mokolalelo KNB Tomituni. Est-ce que pour la ministre topé membre du gouvernement il faut ou takaka na famille politique oyo ezali na ba député belé topé compétence de Sengele et Sala Makambu na place wana KNB to sali lelo réflexion sur question ya poids politique pour na ko accéder au gouvernement pe population ya Kinshasa ba sololi cette civile bakufi mokolo ya butu alobi na Ituri na territoire ya Djuku na assassinat ya ba rebelle ya Kadeko côté kuna pasi pe mawa bazali ko continuer ko buba ba congolais Mazembe ya Polaki lobi 1-0 face ya Mamelodi ya Afrique du Sud na compte ya Champions League to yebite soki yombo ya ba équipe ya République démocratique du Congo ezali ko uta wapi tope panani mutu wana esengeli to découvrir toyeba afungola ba équipe na biso bozali ebele ya kolanda kanbe nyonzo ezali chaîne na bina liboso et pesa kabino information en continu na lingala kasi d'une manière professionnelle. Bon membre un mécanisme d'évaluation par les pairs MEP Mamaki Bokolo Lobi et pas il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Masona bango le kanaki nini bolanda ba détail na reportage yana tosiata. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki délégation ya mécanisme d'évaluation par les pairs MEAP na mokuse oyo ministre des Affaires étrangères Marie Tumbanzeza a présenté na mokonzi mokolo ya lobi mardi 16 mars 2021 oyo ezokumbama na directeur général nango Edi Maloka awa na bureau ya mokonzi ya mboka na cité de l'Union africaine. Edi Maloka amemaki pe invitation ya président en exercice ya mécanisme africain d'évaluation par les pairs oyo azali président sud-africain Cyril Ramaphosa et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président en exercice ya Union africaine po akende kosala discours na ye ya adhésion na fin du mois oyo. On est heureux pour vous annoncer aujourd'hui que l'RDC va devenir un... Tozana esengo pona koyebisa bino ke lelo République démocratique du Congo azokoma membre ya sika ya mécanisme oyo donc nazalaki wana na excellence madame ministre des Affaires étrangères oyo azalaki na réunion na biso ba expert na tongo ya lelo pe azwaki invitation ya mokonzi ya mboka pona koya ko prononcer discours na ye na MEAP na fin ya mois oyo ezala ba structure nationaux ebele na ba pays nyonso africain soki pe République démocratique du Congo et koti yepe ako créer na tour na ye structure nationale ya MEAP. Compris, quand on va travailler ici en RDC, l'RDC va créer aussi la structure nationale du Mayapou. Avant bayambama na mokonzi ya mboka, délégation ya MEAP bayambama ki nanu na ministre ya plan Élysée Minembo et na ministre ya affaires étrangères Marie Tumbanzeza. Mécanisme d'évaluation par les pairs et salama il y a 18 ans le col instrument d'évaluation volontaire pour la performance il y a ba état membre na matière il y a bonne gouvernance. Kinshasa et l'équipe partout. Cette civile bakufi na Ituri na territoire ya Djuku ba ebisibiso ba rebelle ya Kodeko bazali ko continuer ko sala musala kuna bolanda ba détail na reportage na Tosieta. Likambo ya insécurité to kolemba te kolobela yango atako bakondi ba tchaba kotola matoyi bazali ko beta kara bato bazali kokufa chaque jour na partie est ya République démocratique du Congo lokola ba mpese kasi lisolo ezali kobeta bate moto azali kokipete ndeti awa lisusu na Djugu 7 personnes babomi bango na ba présumé milicien ya coopérative pour le développement du Congo Kodeko na village ya Tchele na chefferie ya Mambisa na territoire ya Djugu na province ya Ituri. Chef ya chefferie oyo nde azali ko indiquer que ezalaki na pokwa ya mardi 16 mars 2021 nde ba milicien Kodeko ba atakaki village Tchele pona ko commettre ba massacre oyo.
bilan ezali nanu ya société civile oyo banzoto na bango emonani ba militaire ya forces armées ya République démocratique du Congo oyo bayaki ko intervenir s'affrontaki na ba miliciens oyo mokolo ya mardi yango 16 mars 2021. Situation oyo est occasionné déplacement ya population ya région oyo ndenge Henri Krilo a déclaré qui pendant tawana plusieurs sources na région wana ezali ko beta lisolo pona kolobake meurtre moko ya jeune garçon et salemaki na carrière minière na ba homme armé oyo bazali ko appartenir na milice mususu oyo babengaka Zaïre mokolo ya lendi eleki nde yango esali ke bandeko ya Kodeko oyo ba se venger pe na tout na bango ba sala massacre oyo ba sali na ko attaquer village oyo touti ko tanga awa esengeli ko yeba ke jusque là armée nanu a se prononcer te na nzela ya secteur opérationnel na yango na Ituri ndenge bandeko ya presse locale bazali koloba kasi esengeli ko yeba ke bakonzi il faut vraiment batia attention mingi côté oyo pona koluka ndenge nini ya kosilisa ba massacre oyo ezali kosalema awa tokosenga na premier ministre Sam Malukonde Kenge gouvernement na yo oyo ezali kobima batia mayele mingi côté oyo une fois pour toutes pona kosilisa ba massacre oyo ezali koleka awa Kinshasa et qui partout. Est-ce que pour aux la ministre de la République démocratique du Congo et Sengeli aux la poids politique ya makazi tolobi yango déjà non parce que premier ministre Oyo Azali nommé à outi bongo na parti politique oyo ezali na ba député oyo to imaginer te yango wana tokanisa que mokonzi mboka Sengeli alanda compétence ya ba ministre pona ko tcha bango na musala au lieu to butu moi to soit kama toi likolo ya makambo ya poids politique oyo ezali kozongisa mboka sima ezali ko tcha biloko ya kolia na sani ya ba congolais te bolanda réflexion oyo esalami epa na Naomi Pilar. 15 février 2021, 15 mars 2021, jour pour jour, un mois, où Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a nommé Premier ministre, topé formateur et nouveau gouvernement. Sous le leadership, il y a union sacrée, un mois d'impatience, un mois, il y a un questionnement dans la population, où il y a azoli qui a kaka changement dans la vie sociale après plus de 2 mois. Oyo baleki si na ba querelle politicienne ya coalition FCC Cash. Donc, kovanda to installation d'un nouveau gouvernement ezali primordial pour la République démocratique du Congo. Entre consultation et rapport oyo bapesa qui est informateur Modeste Bahati Wazalaka nommé par chef de l'État, wuta 1 mois équipe gouvernementale Sama Lukonde nanu eyebanite. On croit maloba ya ba politicien. Les Camboya poids politique, il y a un regroupement, union sacrée, des opposés problèmes. Ba liste à Missous Wekoti, Missous Wekotite, ba combo au Basali Kotanga, Missous Wekotite, Kosepelisate, pe ba nombre ya ba député, sinon bango moko oui député, égal poste non ministériel. Nde yango ezali blocage, o ezali kosala ke gouvernement, Sama Lukonde et Bimate. Mutu nyonso alingi a se retrouver na poste yango etindi biso to mituna na nyonso wana wapi partout intérêt ya population gouvernement ya ba guerrier ndenge premier ministre Sama Lukonde yemoko abengaka yango nanu kutu ebimite kasi population et se rendre compte que au lieu guerre to combat na yango ezala contre nzala corruption insécurité manque ya mai électricité to pe chômage ba problème misusu ya population kasi gouvernement ya union sacrée ba kominde ko bunda bango na bango pona ba poste et pesi mawa pe passe alors que si ma divorce ya FCC Cash peuple ezalaki kozela changement na lire oyo ya koela gâteau tomi tuni soki ba poste ya koela boye ko servir na peuple to que servir na mabumu na bango moko. Classe politique congolaise et Sengeli Bozala responsable peut tenir toujours compte de la population pour bolobaka na biso le peuple d'abord. Kasito kamwe lelo ekomi le poste ou rien mawa na mitema population congolaise. Kinshasa et l'équipe partout. Population Kinshasa pe balobeni problématique il y a poids politique que ezali ko freiner sortir gouvernement et union nationale ba politicien boko la boza mikolo population ezali na posa mboka etambola bazali bon na micro ya Naomi Pilar na Alpha Molenda. Mais biso tozo comprendre parce que normalement ceux qui nommé premier ministre gouvernement pour pas former gouvernement il ka batango te
mais tozo kama ko 48 heures déjà ou bien 72 heures ezaka ezalaka ba ministre basanini ba yebi ba bimi mais le tozo kama net gouvernement et le bosso président a prêté serment le 24 de janvier 2019 gouvernement yuko salam na mois de septembre car les mêmes bilogo ezoko répéter lelo asali soki union sacrée soki nini pour sikoyo bakei pa basala gouvernement babimisi premier ministre le sale combien de mois ti basi ba nommé premier ministre tozo comprendre alors biso population tozo mona ke bazo ma biso na enfer bazana posa biso to vivre te alors il faut basala kebake biso toza population toza amuke mais mokol population pe soka lembi na banzalo tozo lala yoko zala danger pendant que makambo etali ba poste ko welela ezali nde tozomona ndenge tozovivre na mokili eloko aliboso mosala nango kowelela poste dede kindoki eza na kati 3 bakoti ba chance occulte na ndenge moko ya lisekite mais comme biso tozali ba chrétien tozosambela nzambe du jour au jour ngana na mboka musute mboka nanga ezali RDC awa yango tozosambela nzambe mpona Monsieur Félix Tshisekedi président pour abongisa mboka oyo vraiment eloko wana ezokamwisa biso nyonso population mais eloko biso population tozo comprendre c'est que boyokaniza te parce que tokaki ke premier ministre alobaki ke tozela ti le 15 tokomona gouvernement oyo ya sika tozozela tozeli tozomona tokomi komituna ba question mais pourquoi ti sikoyo makambo ezowumela boye donc ezolegela biso vraiment nyonso population tozo comprendre te pourquoi ti sikoyo tokomi déjà le 17 tozomona gouvernement ezobima te bon lokola toyokaki mokonzi mboka ayebisaki biso likambo ya union sacrée to comprendre que biso sekete ezali lisanga oyo alingi asangisa bandeko pona bayokana ilisi pona ke mboka etambola na bomoko mbilinga ngo ezakaka to boyokani ekoti kati na bango posoki boyokani ekoti kati na bango mais tolinga to mona makamba singi ko salam mais tisiko lokola gouvernement so bimatizo la ksabisa ke seke boyokani ezate donc yango ande ozaki message population oyo toza komitumisa mana yango tisiko Beltexco apesi ba adresse esika nini kozwa produit na ye esika kosomba ezali partout toza na wenza matete oye pa distributeur na biso babengi papa Succès Ramat oye na wenza rond-point ngaba tozali na mama babengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala epa ya magasin na biso Betosco ezali oye siko na wenza ipen okokuta mama Konde azana ali distributeur ya Betosco oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali oye na wenza ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na yesele muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas, Betesco, vraiment mon souvenir mboka, mon côté na terrain, Kinshasa, et l'équipe partout. Nini esalaka na bolingo soki bosi bokabwani na mutu kasi soki bokutani bozo sala na bazua bolanda reportage oyo signé Naomi Pila Alpha Molenda. Na vie tozalaka na ba sorte ebele ya ba relation être humain lokola azalaka animal social ye akoki kovivre libanda ya société te azalaka toujours na bato accompagné kasi chaque mutu azali ko représenter relation tozali na ba connaissance ba collègue ba condisciple ba membre ya famille pe tozali na relation otobengaka relation amoureuse yango ezalaka entre mwasi na mobali oyo bazali ko aspirer na mariage topé ba oyo bazalaka na bango kaka pona kosala bolingo mais soki esimbi te deux personnes oyo balinganaki bakabwanaka pe souvent ezalaka toujours na ndenge ya mabe na yango motu netunani mokolo ya lelo nini esalaka couple oyo esi bakabwana kasi na bacirconstance oyo bakutanaka basalanaka bazuwa jamais so nakuta ye na ye soki naolinga nde te ke asouffrir so nakuta ye na ye mpo na ede ye wana ezalama wana mpona ngai ezalaka bongo nasalaka yango
nakutana na ye na aidé même ya bali nayebisa yo ke note mais tozane na rien passé te ke tozonga na lisusu na ye ke jamais tozonga na te kokutana nanga kokutana na mwasi na tono sala zuwa ezalaka nini soki tokabwani na ye na ndenge ya mabe te eke ake kote mosusu nayebi ke tofaki na ye bien eloko moko ezalaki tamoni mwasi aki akimingaka aki kaka boye tunakutana nosolanga mpasi na raisonne ba bien fait na ye ba bien fait oyo asali kati na ngai yango esolaka nosola zuwa parce que mabe moko ya ngai na ye ezalaki te na kati na sere tobenge mwasi ake na ye donc soki na raisonne ba bien fait yango esolaka ndama nosola zuwa po moto azala na mabe moto mpe azala na bolamu na ye ko bolamu yango esolaka ndama nosola zuwa. Bon, ça dépend. Tokosete na ka ya mobali mingi et ça va moi quelque chose du genre jour hein, moi conflit au monde ceux qui a moni moi si na ye na mobali mususu tout net na baka au moins si on a évoluer bien na mobali oyo azana timbanda na ye donc ça la moi jour au monde net moi perte mon boy donc moi si on est singela gazala ya ye mais comme na mboka mutu mususu donc moi jour on est ça la ke bayo kana te moi conflit donc na ko ba net ya ngwana bon na pour ngai personnellement ils a mabe pour na nini bokoza bozaki na mutu esimi nango te bokabwani il faut souhaiter la bonne chance à évoluer eza bongo vie ezo continuer yo pe tango okende na nzela na yo pe okuta na mutu a bien pour évoluer na yo c'est comme ça la vie donc ba ba penser bongo pour ngai na moni eza mabe ça dépend ya makambo oyo basalaki na bolingo na bango tango susu okona koza mwasi oyo makambo asaleli mobali asepeli na mwasi wana to tango bakaboli na mwasi so bakutani na nzela mobali akorezone makambo oyo mwasi asaleli ye mais ezopesa méchant yango nde omonake so amoni ye boye donc azozongisa ko film oyo makambo oyo mwasi asali donc esepelisa ye te donc azomona ke akufa ta okufa soit amona ye te yango nde epesaka zuwa ezalaka affection okoki kozala olinga mwasi mosusu mingi siko ntango okomona ye na nsima oyo bokabwana oyo bino bokabwani na ye ntango yo okokabwana na ye omone na mosusu efesaka motema mpasi parceke ezalaka mwa zuwa moko boye yo olingaki ye mais sikoyo nsima ya oyo olingaki ye aye kolivre yo aye kolakisa mobali moko boye azoleka na ye pembeni na ezalaka mwa zuwa seke bolingo ngana esila ete ekatana na nzela soti moko abaya moninga me moko na abaya te yango wana zuwa bongo te surtout ça moni da akomi fois chéri beka ngeli akomi danser c'est pour cela moi ma fute matanga motema c'est pour cela il faut ma na bolingo il faut avant ba moninga talo nini etino boya ye parce que c'est sima na yo arrêter pamba relation amoureuse ezali lokola relation nyonso tokoki kokutana nango na vie na yango nsima ya kokabwana esengeli koevite barencontre mpo esi bozalaki en amoureux kasi esimbaki te mais kozwa badistance ezali synonyme ya koswete mabe mpo na moninga te toujours garder bonne relation mpo on sait jamais kasi ya kosalanaka bazuwa ezali na sens te mpo esi bokabwana donc soki okabwani na mutu luka oavance ocontinue vie na yo soki ozali kosalela ezuwa seke bolingo eza nano na motema soit bozongani soit bokabwani mpo na libela Kinshasa eleki partout. KNB News chaîne na bino liboso epesaka bino actualité en continu na lingala awa tolekisaka nyonso na lingala mpona nde extrait ya émission maboke pe émission kindoki politique ndenge nini masolo ezali kobetama na KNB News bosabone pe massivement na chaîne YouTube KNB News soki osabone te yebaka ke ozali korate bilengi ya ngeli les personnes basées mais quand même sérieuxité à makambo discipline ya makasi na groupe ndetambusaka groupe c'est que kuna discipline ezalaki te to sérieuxité ezalaki te ezalaki nango mama makamto ezalaki nango yebika ntaka l'idée ye moko ezalaki te c'est place akendaki braza par rapport au luka mais yebika o batikala kana ko ba mitu a très batu ba mati mapeka pa ma pas ça pas moi popina kenda pas Jimmy webi Jimmy nan Konjo président Konjo on a passé bambote ici Kazali mbote ya président Jimmy et qu'on sala combien de temps te kona umela été tant ebeta pièce ya boloki okende noka ba peswa ta na pesa makambu te zela okenda ki ba peswa ta moi chance ya koleka na TV
bafula yo souvent omoni ke kuna babloke lo yango lobwaki ya question ni nakenda apesa makambo epesama bango bapesi yo makambo te yango longwa na bablokelaki yo esali na longwa piese ebandi premier tableau mbala moko babominga mbala moko ata yo taka président Jimmy ye mo abeta mo ba 30 épisodes sur abomi tableau bandi abomi mbala moko yebisanga kasi apesi yo chance oleka quand même bamona yo oleki apela nani kutute wasera abeta nini ya boloki ye mabeli bawela kibokonzi tableau bandi kamba mo ngando amelinga ata yo moko wapo batu batatu banyawatalanga sko eloko wana esalaki yo mabe mpona oyo koloba ntango nayoki olobe yango kitisi mungongo c'est que président peut-être place ana bete fo bon wanga na yeba te ende mtu ayeba te pa uti koloba bon ekoza pe selo kende basala casting na bango na yeba te mpona na mwana ko mabe pona kisa mwana ko malamu apa wana ça yo ndo présenter émission na okaelenga asa ngano sepelanga ndo benga na yete o sepelanga apa wana oleka sur na groupe ni bon apa wana na minute na za na émission ba comédien ambiance school show chez Kosovo Central mobala pembe Kosovo Central Luzolo apa sanga moko groupe ezali bavantite zela non zela za malembe ibate bavantite ebi uza moto wa museleke tata museleke tata ba kofa tunengi na chakula boto yo kate osiliki wakati nguna ngati na boma taba na kudetete bituma nuna sesi ngamu na bundango yebi yango te na ebite bato ba tata museleke te mabenya tsalion okotuna mwana o mystère ngo yao. Quand on vous dit que vous n'avez pas eu député, poste ministériel, vous reçoitez. Moto, ayana ki bon moto. Mais les poids politique, il y a les autres causé problème. Les poids politique, ils ont causé problème. Mais si tu as la poids politique, il y a ces députés qui disent que c'est nous qui avons besoin de faire basculer la majorité. Tu as peine à droit. Biso to longoli mabunda. Biso to longoli mabunda, to longoli tambomamba. To quoi ici pépé. Biso to a droit à poste. Et dans tout ça, le peuple se retrouve dans quoi? Parce que ceux qui bazouillent le poste ministériel d'office, il faut pas avoir frais d'installation. Il faut pas doter de policiers. Tout ça, ce sont des dépenses qui viennent à charge. Il y a République. Et je vais plus loin. Je ne suis pas prophète de malheur. Mais, bateau va recevoir poste d'été dans l'Union sacrée. Quand on date le 17 mars 2021. Défection au salam. Les imbéciles vont partir. Vous annoncez que l'Union sacrée est au Panza. Je n'annonce pas que. Mais eux-mêmes, des gens qui sont dans l'Union sacrée, députés Moussouba le Bango, on va recevoir poste étendant au Panza. C'est-à-dire quoi? Motonio, les politiciens, ils ont le coso na bango, ils ont position na bango, il y a kolingambongo que peuple. On comprend? On peut servir la nation autrement. Bah, servir comme Bokate. Sans une institution. Je vous donne un exemple simple. Tant que la parti politique ou la union sacrée, chef de l'État, il va représenter un parti, il va 3 noms. Au français, là où les Romains s'empoignèrent. Parti politique. Parce que la logique dans les partis politiques, avant Kotala. Or, dans ces partis politiques, il y a des jeunes qui viennent pour l'idéologie. Mais est-ce que les responsables des partis respectent ce qu'ils disent? Non. Ils viennent dans l'union sacrée, clair. C'est pour leurs propres intérêts. Tout puissant Mazembelobi a poli 1-0 contre Mamelodi Sundowns et Afrique du Sud. Yombo ezali ko uta epai ya nani to epai ya banani batu oyo bakangi ba équipe ya Kisasa ba équipe ya République démocratique du Congo bo fungula yombo wana po kopola eleki complètement tout puissant Mazembe akendeki ko s'incliner mokolo ya lobi mardi 16 mars 2021 na pelouse ya équipe ya Mamelodi Sundowns na Afrique du Sud pour na match oyo ezali ko compter pour na 4e journée ya Ligue africaine des champions na 1-0. Ba Corbeau Louchois ba mekaki quand même ko résister mais ba zwaki ba opportunité ebelete pour na ko inquiéter défense adverse. Alors que bazalaki devant en termes ya ba tir. Lisusu baki ko encaisser na toute première frappe au ezaki cadré ya ba sud africaine.
ezalaki oyo nde ezalaki komanke bango puisque équipe adverse edominaki na première mi-temps nyonso avec bapoint oyo na classement pe na 4e journée situation ekomi de plus en plus compliquée pour la formation louchoise oyo azali lisusu na destin na ye na maboko te pe esengeli a gagné les 2 prochaines rencontres pe ko espérer na faux pas ya équipe adverse pour na koluka qualification na bango donc bazala obligé à gagner ba match au mibale pour ba espérer na qualification sinon les 2 équipes ya République démocratique du Congo et kozala éliminé na édition ya Ligue des Champions 2021 oyo Kinshasa et l'équipe partout bozala ki ebele ya kolanda chaîne nabino oyo ezali ko continuer ko pesa bino ba information en continu to lobi information en continu c'est-à-dire na lingala tangu tozali ko sala musala ezali popoye ba nyonso ezali ko leka na République démocratique du Congo soki élément eleki awate soki information eleki awate yebaka ke nanu ekomi na RDCT nanu ekomi na Congo te botika la fidèle na biso susi na ngezaka moko tokuta lisolobi Magazine, Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino